Bonjour la famille, bonsoir. Et ko dépendre na air bolandanga. Waneza liboso na bino sœur Marie Grâce. Avant banda sija lelo non senga na biso to s'abonner massivement na Marie Grâce Taylor TV. Abonnez-vous massivement, partagez vidéo. Chaque fois na lobaka soki otali vidéo et sungi yote to ezuelo côté. Tango partager ndeko oya kolanda akosungama nzamba ozanga te ko pambola yo. Vraiment commenter, liker. Ba critique to boyate parce que mutu aye kolaka na critique mutu azangi critique mutu alinga critique te donc akobanda omi kanga kola te mutu akola na critique la babi koto sala ki mabe alors ba ndo ko koto na sala ki mabe fona lukana bungsa na sala malamu ba critique na bino esa biso pe bien poto koka kokola na émission na biso to solo la Bible émission to solo la Bible lelo na ye ko aborder sujet moko biso totolandi. Avant bandana kolo ba bravo l'artiste vraiment maboko ebele na beteli bino maboko ebele na film na biso ya SBO eza domination vraiment ba artiste nyonso o ba ko jouer na kati wana vraiment bozaki formidable bozaki penza fantastique. Donc nzambe apambola bino abakisela bino ba talent ebele toza na posa ya unité toza na posa ya division te 4 na bino ba artiste Bible lobi diable ayaka ko diviser ayaka ko diviser pour ya régner alors biso to lingi te to ya ko diviser bino po to regnaka non po to gagnaka non to ye po na toza na posa to ma unité musale kende kitoko musale sama kitoko ekende partout boto longwa Congo pe elongwa na local e bima pe ba ye bangonde ba Nigeria ndeko na biso ba Nigérien ba ye bana donc posa nanga souci nanga eza bongo to kote na sujet na biso ya film na biso domination. Wow, ndeko mo abenga lobi sister MG na mimoni na kati na bana no commentaire à liboso na film à domination to moni maman biso Marie-Hélène. Wow, groupe évangéliste maman Marie-Hélène vraiment ba bisous place aux ali au betelo koana donc niveau niveau vraiment niveau nzamba pambola yo en tout cas message eleki kitoko na po bato bongo bazalaka ba dominaka bazalaka kaka likolo donc obeti yango vraiment bien bazapika kanda donc bango kaka donc oza na droit oloba liboso na bango te donc nde nango penza donc sans commentaire vraiment ba bénédiction ebele na musala na yo maman Marie-Hélène nzamba pambola yo na banda na domination sacrifice to mona kati maman Marie-Hélène a sacrifié toute génération a sacrifié baleki na ye nyonso eza mabota misusu kali konja zalaka ye moko kali konza zalaka moko ye muta konza ka ye muta zwa batbaka kufuka mela ye batu te soki oza na kati wana omimoni fobima na ina fongola mutu moko miso parce que batu bele batali yango ne binde ko mo abenga ki batu bele batali yango ta muso amoni na ye kaka eza film mais o eza film oui eza bateyi biso donc pe ba pasali nzambe bateyi elo basali nzambe bateyi biso sikola nzela ya film tomoni pasteur de la foi Jean-Paul Mayata bambote belé tomoni papa tonton Jaco azaka pasteur na bandeko ba éviter bambote belé vraiment boteyi biso tomoni maman Marie-Hélène asangani na mobali na ye po makamba ngo ezalaka po simba fo mobali pa kota na kati mosa kota na kati ba ko sacrifier toute famille na bango nyonso to ba sacrifier famille pour na biloko mokile ba sacrifier famille pour na ba sentiment na bango ba komi kozo ba étoile na ba to la famille ba étoile ba ndeko na bango ba komi ko utiliser bango mais Bible eloba na biso na Matthieu 16 Bible lobi pourquoi mutu azwa nyonso tu ya mokili a perdre mutu ya oeza amna ye ozwi ba million ozwi nyonso mais o perdre mutu ya oeza amna yo na suka tomoni maman Marie-Hélène akufaki amna ye Dieu merci pasteur ayaki azwi chance pasteur aye a tout bela confesser je crois pasteur ayambisa ki Yesu amna ezaki sauvé et bongo na batu oyo azwi chance wana te otiki na ope biloko yango nyonso okende wapi
bandekolo babala te okangi bango babala te moto azwa nyonso ya mokili aperdre ya motuya aperdre ya motuya donc yoka likondi bayaka kofukamela yo non. Deuxième namoni mama Via, oh mama Via, wa queen vraiment en tout cas babizu ebele place ozali te nasepela la rejoindre SB nabimisi nini lokoso konvie ta place ekani mama Via bambula na bambula vanda na sa makolo moko mutu moko asalelaka ye ok na chance na ye moko na étoile na ye moko combien tootambwa na mokili baninga o tootambwa na bango omoni kaka na voiture omoni kaka na eloko komo envie komo pusala pembe na eta mususu ke no yo non akomo utiliser ba chance na yo akomo utiliser yo combien baninga o toza bango batiza ba chance ya bato baninga bozala bango pembeni combien ba utiliser ba chance ya baninga oza na famille na ete me akoti omona mutu camarade moko asali ako nyonso yo lobi camarade na nga linga nga nzoka nde akomi soge punda na ye cheval na ye likolo na nga osalela bilo bozwi na yo moko osalela yango bozwi na yo moko likolo akoenvie likolo lokoso surtout na monde oyo tozala lelo na monde oyo monde moko compliqué oyo tokomi nango monde ya réseaux sociaux monde akosa leka mais niveau ezokanga bato kosa leka wana ezokanga bato ebele amoni mutu aposte saki moko ya cher nana yebi soki asombaka ngo na shop nana yebi soki asombaka ngo na shop amoni ndeko aposte loko moko boye nana yebisi yo omoni kaka postaki akende congé moko boye ta musu congé nezoki une année afutaka mboso tu biso na toza na ba Europe Dieu merci toza na ba Europe afutaka mbongo ne ndambu mukolo ekosila akangi bisaka asimi nzela ke congé yo peso zaki motema ebeti atie photo na Dubai ezwaki eta msu 2 ans mpo akangisa voyage wana mais yo monika mutu mama ake vacances tona mboko Europe okozwa nyonso tokosala avant ofuta no na malembe okofuta no après ça combien de temps nani dernièrement na tokenda osomela mama ya biso phone na compte nanga donc mutongo abi bokozwa na bino batele a sorte nyonso tout encore zaki Black Friday donc bozwi na yoko interest free ni yo bakeno intérêt ezate donc au foot no kenda on ngo van na ofuta no pendant après une année siko soki na zwi na nga ngo pendant au foot lo côté ti après une année nde 600 mbongo na bango siko na kozwa la nga pa ngo na adresse on appelle longo na nga après une année bolandela nga wapi boyo botola wapi na bona nga ofute bele bafuzwa biloko bafuta la bango pete mais combien ekanga bato bakosa leka wana combien et comme kuna ta okoza na ba shop okoza sac okoza parfum okoza eloko nyonso tout ofuta malembe est-ce que boye bebele boye bipete biso na Europe toza na ba chance to dona na ba possibilité wana ya ebele la possibilité wana ya ebele Matthieu 16 22 mutozwi nyonso to ya mokili mais operdre éternité na yo okufi etikali operdre koenvie te nasepela nzambe po asalanga kombo koenvie epa na nga esa akufa na boma ya kufa koenvie jamais elo mosu nazwi wana bafamille tokenda kokota ya kobala mwasi ata mobali mwasi nyonso tuto koolula omonika obali mobali nyonso tuto koolula ko obali bazala bitumba na bango yo mileki mbeka ti salue mama Suzy aleki mbeka tiki bana ye vie de prière ezalaki te
na sima tala niveau bana ba de visa qui détruit aleki na eka mbeka atiki bana tango ozo ningo bala mwasi to mobali famille ozo kendo kokota so faut za muta prière parce que yebi amote luka po ba background na bango eza ndenge ni so yenza ma permettre yo kota wana background na bango za mabe sima bango za mabe zala muta mabondeli zala mutu ya mabondeli zala mutu ya mabondeli zala penza mutu ya prière Suza aleki mbeka aleki mbeka aleki mbeka to enviara te elo mo na sepeli Jean 8:32 Bible lobi boye bosolo ekangola bino. You know the truth and the truth will set you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Boye bosolo eko kangola bino et set bino free. Il fallait à la siko mona kata famille nyonso tout Joseph azanga raté o abikisa liboka. Famille nyonso Moïse azanga raté o abimisaka bana Israël na kata Égypte. Il fallait nani papa Serge, il fallait Serge na bosani kombo na ya oyo papa ba ya balinda. Il fallait, je crois Serge, il fallait mutu moko na kata famille na canal na ye délivrance eya. Boye bosolo ekangola bino. Bato belé na koti siko na moi exhortation na bato belé totali film ya autoseki to sepeli film ki toko domination ba view ezomata. Oui, bravo l'artiste, oui, mais ezana message moko ya makasi maka parce que bande biso tozana priorité pe opportunité ya ba wifi total ofele mais bande ko na biso na Afrique ba méga misusu ba Hollande ba film ya ote eza message moko et un film moko très profond ya koluka bato belé ba umi mona na kati nde moka benga lobi sister MG na mi moni na kati famille na biso ya na mutu moko domination makambo ekendaka bien te kaka ye tamusu yo tali yango ipe vanda bana kosala analyse da famille na yo moko te film on dit pe biso la famille na biso za la peka boye on dit pe makambo pe na biso simba te on dit kenda banda komitala oya na poto sala kambo emona na raté et là biso basali ba 10 ans 20 ans na misala la bango na compte na même pas na 5000 ya pamba euro livre dollar ezate tamusu pe na ke 5000 ebele ata 10 000 la pamba 500 ezate banda siko komitala. Pourquoi la sali a commentaire d'ailleurs que ça commentaire parce que message est ma casse na film oyo pesa mbala liboso na sala commentaire na ba film pe to bandi to bando sa ba commentaire na ba film nyonso e ba ndeko na biso oto kolanda oto ekodifier biso to ya ko partager na ngina ba ndeko moko vanda banda komitala kotala moteka lokwa film eleki banda komitala soko yebi bosolo te ozala liberté soko yebi bosolo te ozaka kokangama il fallait Omar ba bosolo na nzela franc na bango e bongo bazala free omona ka muta bas mibali babala kate base belé non ok ndio kande mutu moko aza derrière ça ndekola la benginga bina mi moni biso penza makambo eza biso penza sikofuna sala nini na bise nguye za na prière eloko sala eza to kendo ko tungisa pe mutu to kende po boka ba jeto te yo beta mabolongo na se omoni balakisi to prière eza na force o libéraka nyonso prière eko libérer famille na yo oko na mukanda Joël Nzamba lobi na kobotola na kozongisela bino ba ne o muyibi ayibaka.
na ko-remplacer. Alors, tant si au monde qui est ou baneleki, ajekei, tala boina boye. Non. Tout est possible. Na muto azondima. Yebaka vérité. Beta mabolongo bonde la nzambe luka nzambe na bosolo. Nzamba opambola bino. Nzamba ofungolo ba porte. Nzambe ako zongisa. Film oyo vraiment na ba bravo na bandeko nyonso, bravo na SB, bravo na Mams, si la bisalo ba message abondé za bien. Ndeza bien, oh vraiment que non, ezo sunga. Mutatali film ya Monica et le kola lingaka naza bakuk na lingaka SB na ta la film mais souki no ta la film était à conscience na olamusi conscience ya batebele olamusi tamsu conscience ande komoka komo vanda komo tala biso la famille biso likambo eza biso la famille biso te eza normalité. Siko faut sala nini siko yo mutozo mitu no faut sala nini e makambo akanda te e makambo silika te e makambo finga te e makambo prière bukaka nzambe wana omoni film o laksi biso nguya nzambe Maman Marie-Hélène akufi tonton Jaco AVC frappe nzambe pendant combien de temps Ezaye lobi ata molile wumeli suka suka tongo ekotana. Ata molile wumeli tongo ekotana. Tongo etaneli ba omar. Tano etaneli ba Pierrot. Tongo etaneli ba leki na ye. Bana bazui délivrance. Papa zongi na imité na bana na ye. Ndumusu solinga tika ngala boko la bana. Na tika lotangi selo bana. Nzoka ne pas détruire bana. Na mona ki étoile. Et na mdeko moko ba ndeko mama na ye atangi sa ye na école. Bana kuto ba bota mana azinde ti mona cousine aotangisa ye na école moko do bandeko bana kuto bandeko ba bota mina bango ba bota mina ye libota moko atangisa bango te mais bango atangisa bango atangisa na classe moko wow cher eza nini nzoka nde aotangisa otilize étoile na ye mutu atangi na baklasse so otali ndeko wana mobali oyoka mawa ondima te na baklasse asanga oyoka mawa noza molai te partagez vidéo s'abonner massivement partagez vidéo, likez, commentez et ça biso bien. Ndeko landi film au domination, partagez-les bandeko tindla bandeko tala, ndeko oyo tali, banda ko sala analyse, peut-être yo se retrouver na kat. Et un message yo se retrouver na kat. Sala analyse na famille na bino moko na vie na moko et banda ko prier. Nani atilisaka étoile na yo? Nani akanga bozwi na yo? Nani akanga libala, akanga finance, akanga nyonso na yo? Nani? Siko la okoyeba nde siko banda ko prier, banda ko prier, nzamba révéler yo nde okoyeba. Partagez vidéo massivement. On est aquí M6 MG Marie Grace et s'abonner massivement à Marie Grace Taylor TV. On est aquí émission sur la Bible, émission sur la Bible. Toye to exhortaka to courageaka tout ça là bas commentaire na kati ya ba verset to pesaka tanga verset wana o comprendre ngo tanga Matthieu o comprendre ngo tanga Matthieu 16 so potani nyonso to ke de yo mais na 16:26 au bible bina biso ke non. Pourquoi moutazo nyonso to mokili mais à perdre oeza motuya maman Marie-Claire atiki maman Marie-Hélène pardon atiki nyonso to wana totangi na Jean 8 yelo bana biso ke non boyi ba bosolo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant boyebi bosolo ede ko kangola bino so ko bosolo pe kangolo te do foi ba vérité pe ba pendengeni na prier. Alors, on a vraiment un message dans un film domination. Merci l'équipe Mobimba. Il y a SB, merci les Abakouk, merci na
bino en tout cas baartiste na biso nzambe apambola bino mosala kitoko bokende liboso toboyi division toboyi badistraction bozala concentré na misala mpo bomemela biso bamessage oyo ezodifie biso le ndeko wana abengaki abi amimoni na courage ake na prière mpe na continue siko ekomi lokola sujet na nga ya kobondela mpo na ye ta mosunga mo mpe na mimona ye na kati wana yo oyeba ndeni nzambe apambola biso tokuta mbala nsima na filme na biso mosusu ezoya ya influence tokolandela totala parce que influence ya mabe eza trop na samoe oyo merci nzambe apambola biso